neti faire gola hectare ya loyembo char de poule aza na problème ba visa surtout aza pe artiste ya moke te na Congo. Comment fait-il artiste arrivera à la grande concert na aza na problème ba visa? Moi je pense que logo wana il faut raisonner bien place wana. Ngai na roloba on a sincérité tout, soit na roloba on a ba volé moi mi balé to misato. Moi je vois soit faire gola yemora fini là ba mission na bouton. Deuxième chose dans roloba, soit faire gola ayebi na ba joane le ka kuna na kati. Ayebi to ayebi ba vanti o tozoleka. Troisième point, na koki koloba. Peut-être faire gola bangaka. Ce qui a mimi bango tout, allez, bakimi. Parce que na Congo na biso na main noire azalaka te. Main noire musicien moko azalaka te. O musicien Z, main noire na eza X te ezalaka te. Ezalaka te. Donc, yonga na olobaki faire gola problème na ya ba visa ezalaka batute. Faire gola ezalaka batute banona, ezalaka batute. Je pense pas qu'il y a quelqu'un derrière makamba faire ya visa. Je pense pas. Ce qui mutazana derrière wana faire gola ayko lobela biso to batu oyo bonsoir Lili. To batu o ba travailler pa na ye ba ko annoncer biso que asana po ba ko yebisa biso batu ku ba o bazana na ekutu ba bon kutu ba pesa ba communication pour là. Yemo de faire mutu o a koyame prochainement une émission. Bo poser question na aluka pa répondre biso. A répondre biso mbongo asuki ya nini okuna bana ko landela na Londres. Batinela lettre. A répondre. Alors il y a peu ko répondre biso makama ba viser za la nini na yi. Est-ce que ça est sous l'ambassade français mutu bakanga kai ba finaka yi pona ba visa to eza na ngoka yemoko alinga komima ba miseni nyoso te ba kene sino te ba okima. Ou bien yemoko atila ba miseni na ye ba pot de banane po abanga ba miseni tout ba okima. To tu ko assister à Fali pour pas voyager. T'as la cortège connaissant la mieux. Lion. Bazo voyager, bazo kende. T'as la artiste ne ba voyager, ne ba kende. Après ce qui te pèse exemple à Fali, to lobby, et robimsa biso grande to linga ferete par rapport à citation au fer ça la biso toujours monango. Toza na ba miso ya kokufa te, biso toujours monango miso za polele. Dans le terme de l'organisation, na ba groupe à Congo, je ne sais pas. Orchestre ni les organisation ma cache que les Fali. Aujourd'hui, je mets tous les orchestres. Parce que tu sens Moutou à une organisation au senti qu'il était malgré et vous allons 100% mais ils attendent 75%, attendent 85% d'organisation dans bien. Mais si tu regardes Ferrego là, tout le temps il y a la kana ba concerne minene alela soit tu batune ba ka rolela kaka kolela kaka tongo midi pourquoi tout kolela kaka Erita yega lobi ba mise ba voyager pa pamba déplique même ba mise na poto misu batika likuna ba artiste basé belé ba mima ba artiste batikala ba mise route batikala mais ndenge ni yo artiste neti ya munene oza parmi ba grand artiste ya Congo na yebite ba participants so beaucoup tisaka na retard na yebite ceux qui voyagent ngo balobaki ke ba musicien bazo voyager bango koma bango nyusu na yebite soki ba musicien na ba bana ko voyager na nzeta kombo to ba bana voyager na kombo babungi na nzela likolo ne bana ko voyager na kombo babungi bazo ba direction ba okesute to neni
Voyage à nini ba musicien depuis ba bana ko voyager tisiko ba koma akate. O ba musicien ba voyager, o ba musicien ba koya grand complet. O eza voyage à nini nga na comprendre te. O voyage à nini ba musicien depuis ba zaki na voyage ti lelo ba o koma akate. Bo yebisa kaka ba tu vérité ke ba visa ezo makite. Na place ko yebisa batu ke ba musicien bazuya toujours monate, ba musicien bazuya toujours monate, ba musicien bazuya toujours monate. Bo yebisa batu bien avant que ba musicien bazuya ki ba visa te. Bo yebisa batu bien que ba musicien bazuya ki ba visa te. Parce que ceux qui bazuya ki déjà ba visa, on voulait le voir déjà, ba linga bazala wana, lelo toza le D. Le 2 avril 2026. Lobby le 3. Lobby kuna le 4 avril. Concert. Totikali na 2 jours. Il y a concert. Totikali na 2 jours. Sur ba musicien depuis ba bandeko ya tisiko basaka bakangami ka likolo to bakangami na mai to bakangami na espace. Bandeko nanga. Main noire ezalaka te. Moi je vous dis main noire ezalaka te. Je doute que main noire ezalaka. Moi je doute que main noire ezalaka. Nini ba musicien depuis ba musicien ba voyager ba musicien ba kangami ba ninga ba uti voyager la ba komi oye bino depuis ba salaki na voyager tishiko yango ba kangami wapi yo après ndeza botolo bate soko lobby e komi ko qualifier mutu soki pendeni pendant que ba fait ça on a ba fait ça on a o ma mutu ezoleka toujours mona na misu baninga ba tomonaki nde ba mataki na Congo, tout le monde a quitté na France. So ya bino place bazo matela. Na place bazo quitter les eaux yebanate. Place ba mataki na les eaux yebanate, place pe bazo quitter la toujours yebate. Bazo quitter na planète mususu, to bazo quitter na monde mususu, to bazo quitter wapi. Nga zo comprendre. En tout cas, faire gola, aux grand artiste na biso, to lingara yo mingi. Bongisa na communication, bongisa na côté au etali groupe na yo pardon. Na ba dossier, ba papier, tout wana bongisa. Parce que ba artiste depuis bazaki na avion, to bazaki na bateau, ti siko noka ba comité. O ba artiste ba kuya grand complet, ba artiste nyonso ba kuya grand complet. Botika ko assurer batu bongo. Bon, na place ya ça ba assurance bongo, boy ça ba tout vérité parce que ceux qui besoin assurer ba tout bongo que ba artiste na tout ba roya tout ba rozala, besoin assurer ba fan bongo, fan mo pe mutu ne peta a roya aye pona X ke a rozala. Bon so fan wana ya kuti artiste o ya mona kiteto oyo ya ba ne ko kanisa biyo bino boy bisa ke artiste na rozala. So ya artiste na suko aye na ete fanatique on n'a pas quoi silike fanatique on n'a pas quoi mais abino boloba ki ba fan batu ba mise tout ba kokyo ya ndenge nini x to y ba ete bambriye biso na ba makamba ba accident a bambriye batu mama ba accident a ngana lina tu naga nasi basela za wapi na ba affaire ya ba accident nasi basele aza wapi nasi basele aza wapi point d'interrogation batu oyo baliaki mbongo ya promotion batu oyo baliaki mbongo ya promotion ya Masai production bosala promotion batu oyo boliaki mbongo ya promotion bozwa ndambo ya mbongo ya promotion groupe ya batu oyo baliaki mbongo ya Masai ya promotion bozwa mwa ndambo ya mbongo ya promotion wana bokina kosombela yango babillet groupe nazobandela groupe ya bato affaire groupe ya bafanatike moko boye
oyo bozwaki mbongo ya promotion bosombela yango babillet. Bosombela yango babillet mpo babillet mpe sila. Bino eloko nyonso bokritikaka passe culturel apamba bomoni soki esalamaki pa bato misusu yango aza problème. Passe culturel soki esalamaki pa bato misusu eza problème, mais ere esalami pa na bino bovandi sui, bovandi kimia. Ndeti eloko moko to eza te. Ndeti eloko eza te. Trésor Congolo ofanda na yo te oyo ko répondre nani oyo ko répondre na yo nani comme ni nani susu. Trésor Congolo na pesa ofanda na yo oyo ko répondre Sankara. Nana tindi yo. Nana tindi yo. Ça fait beaucoup de temps. Ça fait beaucoup de temps. Makelele oyo to polémique ya wera na fere ere bande zongi lisusu. Ça fait beaucoup de temps oyo Sankara bandaki koloba te. Ça fait beaucoup de temps. Ça fait beaucoup de temps depuis ma polémique oyo et bandi ya wera na fere ere zongi lisusu na toile. Tomonaki Sankara koya koloba te. Sankara bandaki koya koloba te. Bagouve baleka baloba maloba na nga nzota fere. J'ai des images naza nango. Maloba nzoto na nga pardon gouve alobaka nzoto na nga maloba ya fere gouve mutaloba. Naza na var wana naza nango. Donc maloba nzoto na nga maloba ya fere. Naza na video wana ya gouve le golo. Seri wana Sankara yaka koloba te hein. Seki wana Sankara yaka kofongola munoko na eta loba. Bagolwa oyo ba finga Odile Manzaka na live na ba commentaire tozala biso tu na live wana ba matisa Odile Manzaka. Bagolwa misusu ba finga Odile Manzaka ne ba finga yo bakoki ko finga. Mais Odile Manzaka yaka koluka ko boma moto. Et pas Weranson pe na comprenez nga déjà le mot en orchestre à Weranson bazala divisé. Pourquoi n'a pas Weranson pe bazala divisé? Bazala divisé pourquoi? Il y a des partis au balinga héritier, il y a des partis au balinga faire na katia groupe à Wera. Na kat ya groupe à Wera, il y a des gens au ba s'appeler en héritier, il y a des gens au ba s'appeler en affaire. Na ba dernière temps au soki boyoki maloba Sankara. Vous comprenez que na katia groupe à faire ba na katia groupe à Wera et ça qui na bateau ba s'appeler en héritier, et ça qui na bateau ba s'appeler en affaire. Bato faire baleka awa. Moi je pense que erreur ba fan na faire basala erreur o ba fan na faire basala. Erreur ka o ba fan na faire basala ya munene. Erreur basala ezaka ya kofinga mampata na frère Patrice. Mama na erreur bosalaka. Bosalaka mama na erreur. Bagolo bosala mama na erreur yo kine kofinga mampata yo kine kofinga na frère Patrice o bato o bazaba rien à voir na musique. La musique na biso quoi. Rien à voir. Frère Patrice, maman pasteur, rien à voir. Il y a quoi insulter moi ça batou. Moi ça batou pour wera kenara ko visiter. Wera kenara ko visiter ING akeka ko sa visite à Pamba. Bo dasuka abo silika. Kulutu mutumabe, kulutu mutumabe.
Kofi Olomide qui robeta na Genève Arena, tchaki concert na Genève Arena. Fallait pas beau silicate. Fallait pas beau silicate. L'équipe a subi qui n'a robeta pas subi no bo beta. Fallait pas beau lobela. Bo lobela ya Kofi. Aujourd'hui, moi j'ai compris quelque chose. Ba Gaulois ba komi ko soutenir Kofi. Ba Warrior ba komi ko soutenir Wera. Donc, ba flèche donc le système ba flèche o ekebo o ezongibo o ekebo. Aujourd'hui ba Warrior na ba Weransonic to na Weranson ba ça même moral. Aujourd'hui ba Gaulois na Kofi, je vois peut-être ba komi na ba tension de peut-être ba Kabwani ba zalaki même moral. Parce que ba Gaulois soki bo salaki système ya ofinga man patana frère Patrice, je pense que va bien na bino encore arena bolinga bo sisa ngokala. So bo toucher na bino ga Weranson et ngoza ngona facilité batu misu pe balinga batia na bango na se. So bo toucher ga Weranson et batu bele nga batia na bango na se. Batu bele balinga batia na bango na se. Balinga ba boma na bango moto balinga batia na bango na se. Mais ya kokende loin frère Patrice nana ni oyo. Donc Sankara pa ye. Sankara nda ye bo supporter. Bo lela te pour na moi misusu bo komi ko lela Sankara ye. Bo lela te. Bo lela te Sankara pa ye. Sankara pa ye, Sankara pa lobi ye pe rotika te. Sankara pa lobi pe ya ye. Sankara ya lobi. Trésor Congolais pas fallait vendre na ye tika répondre Sankara te. On est là et là musu se salaka ke. Nga na ye ko loba. Mais yo ko ya no ko répondre ngati. Tika na obongo. Mais Trésor Congolais a ye ko répondre ne Sankara. RP Sankara ko ya lisusu. Lokola Sankara lobe yebi bien. Sankara pa ko ya lisusu. Obimsa makamususu. Trésor Congolais yo pour koya lisusu tema Trésor Congolais yo olinga na ko sala be mission ya YouTube koya lisusu koloba. To yebi déjà comportement na to yebi na biso. To yebi mais polémique oyo et apporter le ferré et l'autre côté polémique oyo selon moi et quoi apporter le ferré et l'autre côté polémique oyo et quoi apporter le PWR et l'autre côté parce que Wera a yebi ferré bien ferré pas yebi Wera bien ferré a yebi ke wana ve na ye wana mutu asala ferré ayemba na micro professionnel isa Weranson pour ceux qui tolobi muta matisa na podium wana tokoloba bien te mais mutu oyo akotisa ou ferré ba akoti asala ke ferré akota studio professionnel fait et Wera yana ba na loba de ni polémique oyo mutu akotira ko bénéficier na kati na ngwa zate. Aujourd'hui, Ferregola se trouve seul. Pourquoi? Parce que les fans na certains communicateurs, soi-disant des communicateurs, et le banango ya joli kusala, les deux dipons. Les deux dipons Trésor Congolais, na Tracy. Parce que les chroniqueurs, tous les communicateurs et artistes, pour communiquer bien pour les artistes, on va communiquer à maman, ils ont une importance. Surtout jouer à Trésor Congolais. Tous les sorties médiatiques ratées. Tous les sorties médiatiques ratées. Au moins, les années, ce que muta pesio kombo moroboy. Ce que kombo na muta zo lo bango, yozo silicato, ozo ebisake kate na lingite, ba komba bonde lata kabato. Te uta koleka na période mo a, mpepe moko yaki a. Dikobi. Nani yango lelo alobela su Dikobi? Nani yango lelo alobela su Dikobi?
nani yango lelo alobela Sudi Kobi. Parce que soki yo lataki yango otikalaki nango, donc ça veut dire que ilingaki lata yo soki yo waneko kipango te ale. On est un problème te mais soki yo komi ko kipe komo ba pesio et otikala. Et otikala. Moi je pense que je suis sûr certain polémique ya Wera ferré et le ramalongo zate. Muta ko bénéficier na kati wana zate. Wera ebike wana petit na ye. Ferra ebike wana vie na ye. Ferra ebike wana père na ye na musique. Wera son ebike wana mwana na ye. Donc Mama Bakulutu wana, moi je pense que Mama Bakulutu wana, ça n'a pas de sens. Kulutu azate. Mama Bakulutu wana izakutute. Mutu yemo na ba émission ya ba Côte d'Ivoire. Ba var ezali. Ya ba Côte d'Ivoire. C'est mon papa. Alobara vilo moya. C'est mon papa, il me manque. Bablo mo est bon. Tu es la sous Nzembo, faire gola, voilà Soginin, tu as grandi. Soginin, Sousouana. Tu es la sous Yoka Golela Yabana. Mobengani ngali bana yambula, esika pungie koutanga esika nakalala. Pongi ekipaka epaite. Nzema ozala bongo. Ata na divana kolala nanga. Valeria moto. Tuna ebaya nzambe. Mane onanga pardon. To ba débat ba babilo msusu. To za ba réaliste. Maramba fere pena na Wera. Matière ezate. Il a été aux ala parce que faire aibi Wera bien, Wera aibi faire bien. Au moins, on commente Wera yo répondre à question pour na faire na nenga mabe. Au joité. Au rejoint émission moroté oyo. Wera à quoi qu'on répondre faire na nenga mabe. Jamais au joité. Yanga na osenga bagolwa. Bino mo bomoni nde boza na galère do les seuls concerts oyo babie tekami na pasi na nenga kosakana te. Concert non na mona concert o batu balela bafinga ba producteur quoi concert encore arena te. Concert bafingi na ba producteur pour na ba affiche. Concert oyo sali bakata ba affiche ya ba artiste misusu ya artiste mususu pona ya bango ezalaki te. Concert o kaka ya encore arena. Concert encore arena oyo concert o ba fan bazolela ka bango moko baza ko lela. Concert ou ba fan bago lela. Concert ya encore arena o ba fan bago lela. Pour na concert o ya encore arena ba fan bago lela. Ba fan bago lela. Kaka pour na concert o ya encore arena. Ba fan bago lela. Toyo Kanan, bonsoir Katakata. Moi je dirais que non. Promotion Salemi va toucher, tu passes va toucher l'été. Sur hôtel même ING Tobetaki. Na déjà ça rien Tobetaki. Promotion même au niveau de YouTube, Ezalaki pendant le mais le balo on les même les journalistes au chroniqueur baza probiso. Bazo les kela onka likolo bazo kota la musique. OK. Bato oyo wana ba YouTube na bango. Baza ba golote mais baza ba tendance pour faire ou bien pour naître. Bato balanda ba on a bato baza melomane ba musique mais yo guys live na yo ezaka ngai na yo na bato to ba golote to na wangila so ay to obliger to benga na ye. OK c'est pour bato baza sédu il faut pas qu'il y ait sur na place oyo o ba ke mona bango ezala bazala kate. Comment ça bana bazala kate?
Non, il faut pas que nous place au bagolo, bazake pour bateka. Voilà, merci. Voilà, pas que prêcher l'évangile. Il y a un moment où les témoins de Jéhovah, de porte à porte, même si témoins de Jéhovah les églises. Donc c'est ça, il faut prêcher toujours le bon exemple et l'évangile, c'est ça. Mais promotion, on dirait cataloguer, dessiner on a taille quand ils allaient à bagolo, mais ils allaient dire à batunion, c'était or que bako arénana, attends, on a besoin de coordonner mon razala. Mais si razala. Donc pour moi, je veux dire ça. Mais si on a biboué, papa, tant que vous avez babon à la bien la crème. Mais au début, bisomoro ba fanatique, tout comme peut qu'on se présenter, qu'on n'a pas un producteur, soit disant que bisomo tout ça la promotion. Na banza ba rimer wala za golo ba maloba ma TikTok biso tout yebi. Et là qu'on a Joe, et là qu'on a excusé Raïs, biso na maison blanche, sur ba fongoli tiroir et ba live tout ça là, et si tout le monde ba nakala. Et ça là erreur moko ba osala te que non tika biso mo to sala lo na biso to mona batelo ba sala raté. Non. Ba tout ba sala lo na bon. Attends la présidence, présidentielle les armées, ba zo appelé ba journaliste privé pourquoi? C'est ça. Et là donc bande on a ngozoka bafani baza kolela bafani ba kolela bafani ba kolela bafani ba kolela botika ne maloba mabe botika maloba mabe botika mutu tozana libre d'expression to botika mutu tozana libre ya kozala à l'aise na point de vue na ye eloko zoboma bino bagolwa botika mutu tozana libre ya point de vue na ye boyamba mutu nyonso golo ya mabe to golo malamu azalaka te bino tu boza bagolwa golo ya fo azalaka te namoni mutu akotia bino idéologie wana eza kongolo naluka nanu foto ya kongolo nanu foto kongolo yango eza voilà mutu akotisa bino idéologie wana eza kongolo trésor kongolo mutu akotisa bino idéologie wana oyo fo gaulois oyo fo balicencie soki balicencie to bacertifie bagaulois nyonso tala ide ya mutu yo okosala yango na ndeni okosala yango na ndeni gaulois ya mabe azalaka te gaulois ya kitoko azalaka te bino tu bozalaka bagaulois gaulois mpe supérieur azalaka te biso tu bino tu boza bagaulois bino tu bagaulois pardon bino tu boza bagaulois fanatique aza likolo ya fanatique azalaka te fanatique aza likolo ya fanatique azalaka te fanatique oyo aza likolo ya fanatique azalaka na ye te fanatique oyo aza likolo ya fanatique aza te tala bamisusu boke kosilika kuna bakambu nani oyo Chancel Mbemba message wana opasaki il fallait pas ozana nzembo afali na sima Chancel Mbemba nde nani Chancel Mbemba ye azokontrole moto azotia musique place asalaki video wana mpona osoutenir concert na bino kasi artiste ye moko fere pa poste yango bongo te namoni on na page affaire kuna te namoni on ka bongo na nzembo afali ezobeta na sima na video wana Chancel Mbemba. Mère boss, bonsoir. Namoni on kaka bongo video oyo Chancel Mbemba wa soutenir concert à faire namoni on a story ya Facebook ya faire na nzembo pe fallait zobeta ka bongo so bo silika nini faire yo ana tiango ta poster ngo na story na Facebook a poster ngo allez boki obamba feri mabanga boki na siko kobamba feri mabanga feri yo wana na Facebook na ye a poster video wana oyo Chancel Mbemba ane kopesa force faire a poster ngo tosali ndeni faire a poster ngo siko atia nzembo pa fale zobeta iya bola imani ya goto dina dande zela na tiango zela na tiango zela kimia na tiango zela na kino lukango na tiango zela na tiango zela na tiango zela na kino lukango na tiango
Nana Lukangona qui ne retient. Sous boké refinga Chancel Mbemba. Bon, fin il est nini. Mais sous boké refinga la batu Chancel Mbemba. Demi-dié. Bon, fin il est nini. Bon, fin la Chancel Mbemba par rapport à nini. Bon, fin la Chancel Mbemba par rapport à nini. Bon, fin la Chancel Mbemba. Bon, fin il est par rapport à nini. Ndeko uzana eko. Fa. Oui. Nana eko? Oui, papa, uzana eko. Ah ouais, va, on a kankasi. Kende WhatsApp uzonga. Ou bien bandela osa demande au matasugi. Donc, na tia tout talango, na tia tout talango, fait rigolo. On a mis on couture. Code 16. Toujours code 16. Code 16. Oyo nini? Faire yemoko atiango. Siko bino boko finge la Chancel Mbemba nini. Wabi vidéo. Nsusu bozo ki ne finga Chancel Mbemba dans les pamba. O finga Chancel Mbemba dans les pamba. Ozana le yenga go finga Chancel Mbemba. Yango na Facebook ya fere. Facebook yango. Yango. Ah, izala ligamba var. Na koti yango, na koti yango. Facebook ya fere yango. Facebook yango. Oza mamba tricage te yango. Tout le monde page officielle. Tout le monde page officielle à faire. Et là, souka auto publié yango. Pour la marque nae oyo, ba nouvelle marque, ba nouvelle collection. Il y a ba t-shirt nae oyo. Oyo à ça ici. Yango dernière publication nae. Donc, to yesko na story awa. Stories awa likolo. To na story awa. To kuti. Yango na macha volume. Story yango. Story yango. Sikoyo na zonga. Total siko nzembo wana. Boromona nzembo wana. Boromona message ya Chancel Mbemba. Message ya Chancel Mbemba. Na nzemba fale zo beta na se. Izo beta pembeni. Boroyoka. Yango. Na macha volume. Oyo nini? Code 16. Et bébé Bonga. Désolé. Les 4. Pour soutenir ma mission à mission. Code 16. Les 4. Bino moko boyoki. Allo, téléphone. Faire yemoko. Ba atiango na Facebook na. Atiango na story na. Message Chancel Mbemba. Ba atiango na Facebook ya faire. Yango iza confirmé. Ba atiango awoza likama var. Na ye na likamu na nga na lobby. Na ye pe na var nango. Koyela nga likamu na ote o lobby. O likamu wana faut prouver comme nango ki nanga midi 14h. Yango na page na officielle na Facebook na officielle. Yango yo atiango na story na ye. Nzembo fale zo beta allo téléphone. Ya publié yango pona maloba Chancel Mbemba lobaki. Atiango na story na ye. Na ba fan misusu o boza mayele te. Bolimbisanga. Bozo ki ko finga Chancel Mbemba. Mutapesi muta soutenir bino. Bozo ki no finga ye. Muta soutenir bino. Mais elo ni ma be Chancel Mbemba sali. Faut ki no yebisa mutu wana kata musique, nga na kata musique, nga na zo encourager faire obeta na ko arena. Elo ta wana o azo sala vidéo o ezaki ta ya ambiance. Ezaki ta ko sepela, ezaki ta oyo batutu bazo sepela, batuke mondial. Asali encouragement pe ya fait karaté, alobaki pe héritier, alobaki pe ya fali yemoko Stade de France. Parce que pokara nzembo wana ya fali za na sima et certains fans beaucoup mi osilika. So eloko ni na osilikiza wana. Eloko ni na osilikiza wana. Eloko ni na osilikiza wana. Chancel Mbemba apesi courage na ba artiste, apesi courage ya bandeko na ye. So bino eloko ni na osilikiza wana. Arthur toujours ga. Artiste Allô, N. Oui, allô. Oui, va. Au moni, et le réseau Boumambiso parce que tu sepelera dans le temps tu sepela et Barti se retourne.
Mais hier, ezalaki pour na léopard. So bolandi bato bakati. Chassel même alobaki pour na faire écola. Alobaki pour na fali. Alobaki pour na wata. Alobaki pour na bartiste ebele. Basa zali na maya ya léopard. Na maya léopard. Arozala peut-être dans un warrior bien gaulois. Arolobela ni ba gaulois ni ba warrior. Il faut lobela Congo. So bato bakati. Moi chose a des intentions mabe. Obi nzamba sala ilo mobu. So ça muto za makanisa mabe. A tout a toujours mire. Oza makanisa mabe contre Chancel Memba. Tant yo kati message à Chancel Memba. Obo sani que musique ezobete za fali. Yo tira un message à Ferré pour nous l'accès non Chancel Memba lobby pour na Ferré. Mais musique a fali bato ba yo ki musique inde ba sali mangambo ba lobby. Mais ezalaki ba léopard na biso ba obeta musique et puis ba oloba Chancel Memba loba yi pona ba gaulois alobi pe pona ba warrior ezalaka léopard na biso ba loba ki ezalaki ye na Kayembe bana na biso ba botami na poto Sadik il s'en fout de warrior et de gaulois parce que botami na poto bana poto ba loba yi te ezalaki kaka parce que Kayembe auta na Kini Chassel même auta na Kini yango ba yele biso masolo o ememi biso na bêtise o na bata mitema mabe Chassel même appelle lui mabete tant musique a fallu zo beta aloba yi pona Ferré alobi pona fali alobi pona héritier mais bata mitema mabe nde ba memi on ndenga wana mais ça pona léopard ngai lobby na biso va lobby parce que tant bat ba yo ça la fête ba sala ki yango à 350 mètres ya ndaku na place na lala na mwasi na bana na kitaki lobi na saki live moko live wana na kataki on a 6 heures na 6 heures du matin na kataki live wana banaki ba 2h50 3h ti ba 6 heures na biso nde na mona ba congolais on a mona ki wana et ba congolais to mona raté au moins mère mo ba choko mo jomo bo de ba congolais ma ba petit ba 20 ans ba 18 ans ba 17 ans ba ki ko bouger pour na Congo et c'est la toute première fois na mona ba na moni ba congolais na mona na Paris même na ba concert na mona ba ngote. Alors moi je suis contre à tous ces gens là ba ni ba joie victoire au ba tribiango peut-être na ba origine moko boy il y a ba musique entre les Gaulois et les warriors entre peut-être ba concert et tout non. Hier, c'était le Congo qui a gagné, c'était le Congo des Gaulois, c'était le Congo des Warriors, c'était le Congo des Spiritas, c'était le Congo des Wera Sonic, c'était le Congo des Empire Bakuba, des Aïko et tout. Après, chacun de nous, peut-être relaxama, makasina après. Ce qui est tombé, en tout cas, c'est tombé peut-être samedi. En tout cas, faire un gars profiter de ma rambo, parce que les Congolais, le baril n'a place qui était dans Boutou. Le Congolais bari na place au Kenete. Moi, dans ça qui live, lobby, na ebisio que va, na gagné au moins 1000 abonnés. Na compte na gagné 1000 abonnés pour na ka live wana ba Congolais. Na ba mindele ba otuna, neni ba Congolais ba rosa abona butu nga na répondre mon avis. Oh, bandi beaucoup de ba yibaka. So ba gagné ba buka ba magasin ba Congolais ba yena monka na Château Rouge. Ba fêter ba sane ba loko ma bete mbila zana azawana c'est bino ba français ba hypocrite po bandi bo abuka ba magasin mais ba congolais ba ni casse salamité violence salamité ba yena banka la Château Rouge ba fêter ba meli ba bokina ba. Alors pour les gens qui profitent ngana yipsimo que Chancel Memba aza capitaine na biso asa ki message na peu importe musique qui jouait derrière yé message na yé bazaki na milieu du terrain na biso Kayembe basaki message pona ba Gaulois pona ba warrior pona ba spiritas bato ba okata bochango mobimba Chancel Memba ezaika pona faire egolate asaki pona ba congolais nyonso ngasikoyo loko na mituneza pourquoi bandeko misusu bako critiquer Chancel Memba bako lobela Chancel Memba kopesa Chancel Memba ndeti fallait osala ngo kaka place nzembo wana ezalaki te est-ce que ezalaki obligé ka fo Chancel Memba salonga nde bango balingi
Est-ce que Zagi est obligé pour chasser le même? Bon, bonsoir, Dani. Ah, moi, quand même, ça comme la brico. Ah, Zoka au Panther. ce qu'on a à comprendre. As-tu, Azoka pas si pourquoi? Parce que, Mouto Makati, on a, je sais pas, peut-être Azolo Melayo ou Azolo la publication à faire. Pour ceux qui font Azu parti, voilà, il y a Azu parti où il semble bon, Akati juste parti, Mazolo Melaye. O Mazo vendre événement na ye. C'est aussi au Warrior, Yarokata, ma partie Oyo, Chancel Bemba, à l'Obeli, ma Warrior. Au Spiritas de faire pareil, et là, ma fan, il y a innocent. Tu vois, c'est là. Peut-être, hein, c'est parce que Yonde au Kati parti à Ferré, à Linga Lobela, yo indirectement ou quoi. Parce que si c'est Ferré qui est mis parti, voilà, moi je vois pas du mal au AT. Et puis, quand ça Zembo, il a fallu, Bagolo au Bakio Finga, il faut comprendre que Baba Fan, moi, ou Beba Elo, Balingite. Parce que moi, j'ai vu ma finga, misusu bazo pekisa, mais misusu bazo continuer ko finga chancel même. Pourquoi ça là qui a un panel, tu as commentaire dans na ba commentaire na ba panel. So ina lobby bo ça veut dire que ça na panel. So to lobby bo ça veut dire que ça na panel. Oui, que ma fan au penza. Oh, il fallait pas passer message. Il fallait pas dire. Est-ce que ça n'a pas passer les messages? Il fallait passer dans le bon côté. Il fallait passer en azala na quoi mo bo yo musique yo ana zo beta ti. Muto ana kata vestiaire. Azo célébrer événement où ils ont dit après 52 ans. Peut-être yé tire au kedosili sa carrière na yé au kedara lisu mondialité. Azo savourer instant présent. Batie musique ya fali ezo beta yé alongwa abima vestiaire akende la toilette asa la faire vidéo pour bagolo ba sepela. Oui que ba fan moi je comprends pas. Hein. Je comprenais bango lisouté. C'est juste déplorable, hein? Tel père, tel fils. Mutalobarango penza. Azali la raison pour. Il va compliquer. Alors, Panther, alors si je peux te poser une question. Alors, nini tilelo ba musicien tilelo depuis bazala na avion likolo. So ou bien bazala na avion likolo ou bien depuis bazala na avion et na bateau. Nani bateau on komaraté. Mais na ba communicateur Pardon. Kama kapala na id nga gote papa. Na kipa ko lisute. Un communicateur bazo assurer kaka ba fan ke ba artiste bakuya en grand complet et grand ceux qui baloban bino ba français grand complet en grand complet. Newsvar, franchement. En grand complet. Au grand complet. Au grand complet, merci. Équipe complète. En tout cas, Makabwa, il y a Papa Hervé, na kipango lisute, na yoka te, na mona lisute, na zalanga moko na leki na la panel, ba gaulois, auto sympathisant, na seki na la bango na tuti bango ba bordure après. Na leki na bepeza na fanda na lukala yeba banani baye franchement les temps là est déjà révolu na yo ka souté na koma tom soko zoma ba information na panel boye soko fongoli ba lobeli wana na yo ki quand même qui ba lobela affaire actualité za boye mec penza de moi-même comme c'était na kende koluka na yeba écoutez aye déjà azawa nan Faire Ayagi déjà dit, je pense que j'ai publié des lignes aux répétitions en salle. Je pense que moi j'ai vu des répétitions. On a peut-être à part des répétitions on a moni, ceux qui me chez Salagi déjà fait ça déjà sur place et bazo répéter na baron mais ba musicien on a moni wana et zaka ba bilongo tout monde tout monde na ba Adidas na ba couleur café ezaka ba les mêmes bilongo biso o ngana biso te be ngana moni. Côté animateur, banabaye. Côté animateur, kaka o ayembaka wana kaka. O ayemba o bagola ba finga kaya après concert. Aye o aboire. Yende kane na monite. Aïe aïe aïe. Ye kane na moni.
Pourtant, c'était un événement de taille depuis sa carrière. Mais après, avec l'équipe Zoé Psangawana Suezaka Yango, je ne sais pas, peut-être rejoint ma vétéran Moussousso Batikatka na Bapoto Bakoya renforcé. En tout cas, quant à moi, j'ai été à l'ING Arena. Si, et c'est élément, si, Isara Blaise Créateur, en tout cas, s'est perdu d'avance côté animation. Parce que le gars là, il ne fout quasiment rien, quoi. Après, je sais pas, na quel moment est Bimi, moi, ce que je ne comprends pas, soit il y a répétition, n'attend le côté en studio et bébaka. Moi, extrait, c'est l'amour, mais attends, je préfère encore 1000 fois, Mais challenge à Bimi déjà, TikTok. yo abestre nene Bimi déjà. Mais non, na yo qui a si qu'on a que dans na luki na Spotify, je pas trouvé. Na yo mon na ki olanda onde na YouTube. Les années na Après, YouTube na yi. oui, mais na YouTube, je pas trop aimé, hein. Après, à chacun Mais ses goûts, est-ce que nga nazo nga siko eloko nga siko nazo comprendre te. mais, Bandi sana ngebu kenda api. je sais pas. Bandi sana ngebu ebe sike kenda te. Non, pas du tout. Ah, bandi sana ngebu yebi no place kenda te. Bongo c'est l'amour. Non, c'est l'amour. Nayoka challenge wana et là on a séparé en gros plus les instruments. Tu vois comment les instruments résonnent Voilà, na instrumental. matoi. Voilà, Moi, c'est ce instrumental. genre de musique, Voilà. la ligaoyoka. Quand les instruments résonnent vraiment dans tes oreilles, ou un déblo na yoka. Quand on a que yoka, mon version avec un studio, mais après, c'est du fiasco, quoi. C'est du fiasco. Wana pesa nango kaka raté kande tivandi sana ngebu. En tout cas, Est-ce qu'il il fallait gagne. pas bimser la biso proposition le baki qui est artiste française moko na ye? Hey! News va. Hmm. Na ebite makamba. Mais ye le baki ko bimser la biso nzembo moko boye ye na artiste Alobaki yango française moko. wapi nga yoka te na Oh. biso asaka na sango mokonzi. Voilà, Non, je sais plus. voilà. Déjà, c'était une émission ratée, na sepela na nga lango te bagolo ba excusez les points de vue na nga. Mais bagolo ebele pe ba sepela na ngoto ka sa bomo balobela ngo na. Golo a bomo Donc voilà balobela ngo quoi. te. Bomo balobela ngo te. Moi, je sais pas, hein. Voyons voir peut-être ce qu'il va donner c'est samedi, hein. Mais en tout cas, si Et tu as l'équipe des n'est pas joueurs. au grand complet, donc Attends, avec sommet la Blaise table du Créateur, billet ya famille, t'as ta connaissance. tu dis? Au Kabila ta ta famille monte billet à ta connaissance, au sommet la ta connaissance monte à ta Si, billet. dans le billet, il y a catégorie diamant, 122 €. C'était ça, hein, 122 €, je crois, si je me trompe plus. Mais après, déjà un peu ça remonte tout, parce que... Ah, merci pour la contribution, moi. Merci beaucoup. Oui, j'allais partir, mais Malgré après... ata balinga yote, ata ba finga yo, ata ba sabaloba n'importe quoi. Non, Au après, moins je toi m'étais tu soutiens, rétractée, hein. au moins tu soutiens. Non, Au sommet mutu billet, mutu ake au côté là, et c'est bon. non, c'était pour moi, mais après, on s'est rétracté. Talara, toucher ngai, tanga la miniature de balingi, mais père, vraiment. Et wana ba déborda ki Moi, bagenda penza loin, non. mona te ba déborda na retoucher man pata. Monte ba Si qu'on a yebso news va. moni sort nango sikoyo. Na yebiso ka sort ezaka et pas man patate. Et puis que gardien du temple peut ba auto ridiculiser. Asali suni ni garder du temple. Bagoloa, na yebisa bino, c'est pas toute personne de basimbaka. Garder du Et temple qui asili. nyonso basataka nanga bêtement. Batia tata na miniature. Bafanda big show akenda. Bomona biso ngambe big show. Ali mwaka bena scène. Bato to batia Bernice azwa humiliation BBC kuna batia mobile na Nathalie kuta sundola fera koma netre na koma okange na panel la musique ya JB. Akoma muta JB. Akoma muta JB. Boye bisa zonga boye, azonga, boye bisa zonga. Oh là là, M go la pa azwa ya futa ba nyo. Mais tireli pe mutu moko lisu ya zo finga wera mikolo mabe. Nani wana? Gardien du temple babengani na concert na répétition. Ah, babe apesa kuma il paraît apesa kuma mabekuna. Mama nanga bino.
Mosibi. Nabi, il Bafingi paraîtrait suma pe- pata. te bafinga mampata à l'époque kala bafinga mampata ebite kala bafinga mampata Mafinga ka nde mutu ekimisi bato etie bato mwa misika quoi. Tu vois? on Mafinga ka nde mutu producteur ekimisi kutu bato. basokoli elongo kwa Somalia bongo Ah, tika chéri na Mobutu afanda place aza. Abia oya après concert. Après concert abia koya. aya wapi Akoya oloba bafan bazwa bambonga ba promotion. ba wana za mbonga promotion Masai groupe wana bazwaki bambongo groupe wana tozela bango groupe na bango wana groupe wana mosusu bazwaki bambonga promotion basali eloko te groupe wana un golo a 10 billets. Bébé Warrior a tout quand on a farine. Un golo a 10 billets. Non, comprendre te nayebi sao namona na nga baconcert ebetama na Congo le concert le plus difficile lokola concert oyo eza te Papa. Yo. Asani. Un golo a 10 billets, pardon. Nalobi mabe. En tout cas, on a évité ni vu ni connu. On a évité dans la Rosala. Comme ce qui est nalobi mabe. Et un concert difficile. Difficile, Nani, la promotion. Nani. Très difficile. On va qui s'y sous le train. Actua banda kolela po bakati kota faire. Nga siko nazokamwa. Concert mobima batu baleli. Masai yo te ba fichite. Masai yo sali boete. Masai longo kuna zelongi kwa Somalia. Mais Masai n'a pas de carnet d'adresse. Masai ba bien aussi mobima minorité. Il n'a même pas 25 ans d'âge. Hein? Le petit n'a même pas 25 ans d'âge. C'est un wesh adore au sane biloko na événementiel wana soki ya nini wana zaka na mwa licence eza yo yaka na oyo yaka na makala nga na ye na huile na loso na nzungu yo za makala na babola mutu nani akoya na briquet kasi yo na yebi chose bafani nde baye na briquet bango nde bapelicite papa malgré concert oyo donc namona nanga baconcert eloko oyo nga tobeba obeninga kutuko infiltration nanga banda kala depuis Adidas Arena j'étais pas à fond, tu vois. Adidas Arena j'étais pas à fond, je connaissais pas encore comment ça se passait la zaï nanga la tapotage commentaire mais vraiment à l'ING naïf ça bango ok la promotion au bino mosala wana et attache la biloté le fan vous pourriez faire la promotion oui limite c'est entre nous le fan. Mais on m'a nos sommes misarabatou ma billet, c'est pas notre taf. Dis-moi comment toi, au père de famille là-bas pour toi, tu te tapes 10 billets. C'est même pas pour tes enfants, non. Tu te tapes 10 billets pour remettre à quelqu'un d'autre qui est au Kaboué là-bas. Mais l'argent, ça tombe du ciel ou comment? Ça tombe du ciel ou? Gordon. Ya otala bébé warrior makambo sali ya penza. Bébé warrior tika upanza kuna ko. Bébé warrior apanzi farine. Bébé warrior farine kaya mikate ba kosalela yo panzi lisusu. Bébé warrior. Bébé warrior pourtant. Na ebite sona bébé warrior farine kaya mikate farine wana yango ba mauselo mikate. Obenga na kesuwa. Tsango penza ndako mobile. Bobike bébé warrior. Ils ont passé, hein? À combien de quoi va t'attendre? Moi, je pense que, Quentin, en vrai dire, faut fan à Zalarate. Faut fan pas Zalarate. Eh, Gordon, je vais payer à 10 heures. T'es ma femme, Bazali, ce qu'on m'a fondé, ma comment j'ai raison. Mais tu vois, comment déjà force révoltée. Moutabe ici, ma gamoto à côté, bah, du molimo, bah, faux, na, bah, vrai trésor, congolais. Comme pas na batteur derrière ma gladiateur papa. On a kutunga na ebike ba fan na trésor congolais ba benga ba gladiateur. A quoi habita na kata jet set. Kasi ba fan ya trésor congolais nde baza ba gladiateur. Nani news
ayo ozolobisanga boye tona osutuka lobi kuna na miniature ngalinganga esumaka mbote natuni yo yebi yango te ke bafana trésor kongo bagladiateur non nazalaki etone oyokaki bafani na ye ye mpe aza na mwa basufani na ye na kata ya jet set bagladiateur quoi kasi bagladiateur bazalaka ya nani ya trésor kongolo en tout cas bagaulois nde bazalaka ya fere en tout cas baoyo bamatisaka yo na miniature wana na papa na biso azala na kimi esika azali kasi baza bagladiateur bafana trésor kongolo sikoyo baza wapi nde etuna ata yemba ata lifa na attente wapi bango baoyo batielaka pantere noir tata na ye na miniature batunaka te soka big shok enda wapi yokosa uriel mais oyo tu yo ozofu oyo tu yo kolona yango yo okobuka me yango nde obuka ko merci mwana kende kosala ata animation epa fere ko kende kaka kuna tala lepa kuna merci mwana lepa ta tia ata poa merci ozala mpe na problème nesu te so mpo oke kuna moto abengano aza te po topesa ya motu nyonso berse ya mwana po topesa ya motu nyonso moto asimba kuna aza te yo kutu moto atie takuta kendeki na ye mbi epai ya ngiama abwaki ata abwaki ko moto akosala eloko mpe aza te okoki mpo kotia poa parce que depuis bamusicien bakangamaki likolo ti sikoyo nyonso nini busole bungi babengi sikoyo intervention babenga intervention mpasi wana terre mpe boye communication ekati meide pardon boyoka mawa ma vie toujours compliquée pardon badi pardon badi nini na butoir yoka meide nalobi boye bamusicien depuis bakangama likolo ti sikoyo baokitaka te misusu mpe bakendaki na nzela ya mai ti sikoyo nzela yango mai ti sikoyo bazalaka na mer ya méditerranée babwe de sauvetage eza te bazala ta likolo tatata ndeko nanga ndeko JM 92 naza maloba mabe te naza maloba ya bien parce que bango bandaki kopesa biso assurance bamusicien tout au grand complet bazoya en plus bameme noir ekatani bazwi sans visa te babuki batumbi olobi mabe kokata ndeni kotumba bato batumbi eloko batumbi ekoma ndeni ekoma bapoussière te meide heureusement nakima nanga avant mpona bamoment na bafasi oyo na okrake pardon olingo sutu nde nazoloba boye motema elingo ozano mabe nayebi yo ongo obetelanga mpe bordure meide papa ndeko na ngai naza maloba mabe te eza nanga citation ezoleka tozolobelaka citation ye aza maloba bia ntango nasani alia naza maloba mabe te yaye eza ebia ntango nasani alia tomoni baninga bavoyage kuna tranquille Gordon tika bilobaloba appelle-moi à 10h je vais payer tika pardon nali ba problème te apandi déjà sopi so na bengi yo na 10h au futi farine mwana asopi te omati miniature baninga bavoyage kuna na tranquillité à l'aise bakomi tomoni kokemata na bango na avion tomoni mpe na kokita bango na avion baninga bakangami likolo te basali ka 8h oyo voyage yango a grand corée soki en grand complet yango ti sikoyo concert etika na 2 jours wana voyage akutaki tete wana bonsoir Kazilas oyo biloko akutaki te